tulendele kutofuanda sirito tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa Tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yetu tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana petata mulimo santo. Lelo toza na 3e journée na biso oyo tozali kosepela milulu ya biso bankole tokopesaka lukumu tango nyonso na leta ndenge akozangisaka te kozala na biso na tango nyonso yango mobeko ya lingomba elobi te tosa leta. Soki totali malamu banda le 2 juillet banda milulu na biso ebandaki wana nini bakoko bamonaki pasi na likambo oyo ya kolongola mutu mwindu na mpasi pe yambo bakanga papa Simon Kimbangu ezalaki de koluka motif likambo nini oyo ya mabe tokoki koloba na papa Simon Kimbangu po ete bakoka kokanga ye tengeka na nkolo Yesu matatoli ya lukuta na papa Simon Kimbangu pe matatoli ya lukuta kalobi ete Simon Kimbangu aza kopekisa batu bafuta mpaku te. Soki tolandi na ba histoire ba papa mingi na papa mfuma longo papa dangenda kontina leta tango ayoki likambo wana leta alobi ekende bo basoda bokende kotala eske ya solo aza kopekisa batu bafuta mpaku te. Nanu ba komite na Yerusalemi ye papa Simon Kimbangu amati ngomba mintino yesika 4 maison ezali ake koyamba bango basoda mutu oyo toye kokanga ye moko yeyo toye kokanga yo na likambo nini yo ozo kopekisa batu bafuta mpaku te. Papa Simon Kimbangu abimisi buku na ye abotala bino moko soki na futi mpaku te. Papa Simon Kimbangu ese mifutilaki mpaku na ye. Basoda balobi biso forti na biso te
oyo baye kofunda yo oyo baza na sima na yo bangonde baye kofunda yo basongaki motif valable ezalaki te kasi kino kaka balukaki nzela nyonso ndenge toza kolanda mikolo oyo ndenge papa Diange nalobelaki yango ete bokabwani na bato ya mabe na oyo balingi ete kinia ezala to bato ya malamu. Yango nzembo moko toyokaki na faki pongonga esi ekei manso si elekaki na tongo sika ndenge tokobima toza na remise de cadeau kasi nzembo moko toyokaki na faki na tongo. Yango papa Saidi okopusa na awa pote olakisa biso nzembo yango elobi nini bino bafaki soki boyebi yango lisusu mu mafwa mayafula 5 vanza mabe nini oyo papa Simoki Mbangu ye asalaki ya kosekusa bibembe na nkombo ya Nkolo Yesu pe mabe nini ye asalaki ya kolongola mutu mwindu na mpasi asalaki mabe te. Pasi wana ya bakoto ya papa Simoki Mbangu biso nde ba bénéficiaire kasi to bomba mibeko na ye oyo bakobomba mibeko na ye ndenge atikali kolakisa biso ndenge tokoki kotambolela bako wana nde bakomona maye bilaka pesaki biso ke tokosepela faki. Papa Saidi na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santo na pesio merci ndengo pesinga maloba eza nzembo kikongo na koyemba pe na kolimbola na lingala mumafwa ya fula 5 vanza mfulwa fwa ntantu kamfongele
mumba baba yavovisa senkano vanza mfula fwa ntantu kamfongele kaninge nkanda ndombe ngako yindulanga kwe salukine ya salamu nangeye kaninge nkanda ndombe ngako yindulanga kwe salukina ya salamu nangeye mpasi zame nki nduta mungeye mumafwa mayafula senkano vanza fulwa fwa ntantu yikamfongele mumababa yavovesa senkano vanza fulwa fwa ntantu yikamfongele mumafwa mayafula senkano vanza fulwa fwa ntantu yikamfongele mumababa yavovesa senkano vanza fulwa fwa ntantu yikamfongele kaninge nkanda ndombe ngakuyindula kwe salukina ya salamu nange kaninge nkanda ndombe ngakuyindula kwe mpasi zame mungeye ndutanki kaninge nkanda ndombe ngakuyindula kwe salukina ya salamu nange kaninge nkanda ndombe ngakuyindula kwe mpasi zame mungeye ndutanki nalingala elinkolo bayo na bibembe na sekusaki ememelinga ingambo na bibembe na sekusaki ememelinga ingambo likita yaliwa banguna basalelingai likita yaliwa banguna basalelingai na bibembe na lamusaki ememelingai ngambo likita yaliwa banguna basalelingai na bababa na lobisaki batu oyo balobaka te na lobisaki bango na bababa na lobisaki ememelingai ngambo ememelingai ngambo likita yaliwa banguna basalelaki ngai na refrain yolo baboya ata yolo posolo windo okanisaka te mosala oyo nasalaki mpo na yo ata yo loposo luindo okanisaka te mosala oyo nasalaki mpo na yo pasi na ngai na yo loposo mwindo lifuti nini benefisi nini na kozwa na pasi na ngai moto moyindo ozale ko kanisa te esika wana tokuexplique yango 30 ans ya prison 30 ans ya prison sikoyo biso nyonso tolingi kozala ba chef spirituel 150 000 morts tango bazongaki le 15 janvier 1960 tokamati miziki tojambi bango échantillon oyo ezongaki nombre combien 2885 sur 150 000 morts bakoko bakufi bazana sama bele biso kokota na bareseaux sociaux kotiola tango milimo wana kutomboka na yebite polingomba oyo nyonso lekana molimo santo ezatende okei na wenza simba zikita osombi crayon ubebiki obaliko koma ato ko voter chef spirituel bona boye numéro 1 te
eza pano kana kusomba crayon te bibiki na simba ziti obena gambera ti eleka na molimo shwa eleka na molimo biso papa dangenda yebise biso banda kala ke makambo nyonso oyo alingomba eza na papa Simon tangwa na bali nante biloko tuza usala dokunya ba réseaux sociaux kutiola tangu milimo ya kutomboka nzambe nanga papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santu na bandi na yemi na Kikongo pe na expliquer na Lingala pasi ya tata Simon Kimbangu ya monaki. Merci. Merci papa Saidi okoki kozonga na. Makambo ezali mingi na oyo itali biso bankole ya tata Simon Kimbangu. Batata babandaki kolakisa biso tango nyonso pasi ya tata Simon Kimbangu, pasi ya mama Mwilu, pasi ya bango moko pe bankole nyonso oyo bakangamaka na tango wana. Me likambo papa Simon Kimbangu yaye kolobete manso oyo tozali de kowelela mutu mwindu ye moko azonga na place na ya liboso pe ye moko abanda ko se diriger tenge papa Simon Kimbangu nkiangane akolobaka tango nyonso soki totali bakonzi ya mboka bakonzi nyonso ya leta bazali nde loposo yindo biso na biso de yango papa Mfumu Alongo papa dangenda kuntima alobaka était na le 24 août 1956 bamindele bafandi bazwi décision eke topesa penzela na bato yindo ba mboka na bango bafandi babanda ko se diriger bango moko kolobete tata Simon Kimbangu alongi na likambo wana oyo ye bakangilaki ye likita ya liwa banda tango wana iloba mieke kombo tata Simon Kimbangu quand même faut ezala na makanisi biso ba Afrika poso yindo esika nyonso yozali yango bapapa balobaki te tango wana soki ekoki bango nyonso bakoluka ete bakoma na kati na Yerusalemi yango kotonga Yerusalemi bisika ya koyambela bapaya nyonso wana ne tango wana pe bakoya bango moko te na bamininga bamindele bango pe bakoya loposo nyonso ekoya na Yerusalemi pamba te makomami na ye nde ezali nde ndengwana yango papa mokonzi abule papa Simon Kimbangu nkiangani aza koloba na biso ete na ntina ya bosengi botongi Yerusalemi bomona te ete ezali motungisi te nde bilaka yango elingi kokokana yango tolobi ete oyo batata batikaki yango kaka fotolanda totonga Yerusalemi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela